La vérité des Inézoya, ce moment on a zanga, na zolo bango awa, na banga mutu mokoti, hein? Na site ya Frank Stemai, ce qui moi na wana za Mike Lokamba, na zolo bango awa, na micro na yo, ce qui peut za Mike Lokamba te, na zolo bango awa. Donc voilà, parce que trop, c'est trop. Et moi nanga, auza moi nanga. Moi nanga te moi nanga ti gloya. Makila nanga eza makila nanga. Sera na moi na. Nana minga lo bate gloya. Bango ba yebi. Elo ni basala. Personnalité à Mike Lokamba. Aujourd'hui Nathalie ba intervention na bango ba lobi que Tracy et Mike Lokamba sont des frères. Oui, de boité. Mes frères wana. Les a pas que les oyo boteki kinde kolikolo ya mbongo. Parce que si c'est un frère, c'est un ami. To bandina ye moi j'étais à Massina. Glody ba tindela kinga ye pa ya Grace Mbiz parce que à l'époque c'était moi les coordonnateurs. Tracy to reçoana ngana ye to ebani très bien. Tracy ngane to ebani ba vérité. Trop panza na pena boya panzi bo ngana panzi bo po to yebani. Mais au comme na niveau teke no lexa moi si na pas finga Mike Lokamba. Ngana zolo balelo na za franc na le kamba mutu mo te. Bango ba hotel émission so ba za franc mbaloba. Là to fa notre ici. Et bien que mkambo yo pesa en passe balobi que ndako wana auto no fa na Tracy hein toi no futa combien abonnez-vous massivement à Wandé Source qui tape dans le terrain à récolter vos informations et à vrai s'il vous plaît. Donc Total Africa Info Africa Bimaka Info Africa Bimaka Bana King Bana Dar es Salaam Bana Poto Bana Mokil Mobimba Site FM Moko Afrique Info avec Frank Stemai Yandankala Twende X-Bass Marandura Frank Stemai. Et voilà, les savoirs ne mentent pas. Je vous aime tellement trop d'ouvrir des glorlangui. Là, vous êtes branchés sur Afrique Info. Hein? Moi, je vous adore. On a tellement mingi et batou balingarabi sauté devant la maison. Beaucoup de ces abonnés, boufinga rester la bien. Et on doit embarquer Bozali. Je dis merci à Edo Moupatas, l'homme de 4 chansons avec succès. Je suis allé là quelque part dans Monaco avec la famille. Je sais tous tes enfants. Maman la bise batunion soit respect na bango. Merci aussi à Wouli Moucho le véritable cadre qui est joli Moussunga. Merci pour tout. Il y a ces vimes mais nazwa qui na CPL mais kaka mafuta. Le billet zalara. On les gamins une agence nanga ya désolé mon agence privée na Château Rouge wana. Malolo yo ka concerne un peu ça qui yo. Et ça leur bien zonga malolo ba sera Loris c'est la Congolais. Oto yo ka ba yemba ba e malolo olinga kana onde Loris c'est na Congolaise ya. Malolo mama Victor e batika yo e. De ba yemba wana respect wana ça biso bien na so na lobi na beto pendika. Pour que mon nom talobi quoi, basangana n'importe qui te keba. Bah aussi ça valeur non. Je suis à la commune de Bandalunga, Bandal se Paris, commune de Bataba Fali Poupa, commune de Bataba avec Kapskinke, la Baroje Kinkani, commune de Bataba Belé Belé. Je reçois aujourd'hui mon confrère de longue date. Lui c'est Mike Lokamba. Donc on s'en a marre. Belé le Mike Lokamba par rapport au pays de rumeurs, pourquoi pas aussi à faire héritier Gouti Watana, tout à point de vue naï. Il y a ça qui héritier Robani de Marambo et comme lié tant que comme on a marqué au Pessimbombo à Boy. Joyeux anniversaire à toi mon ami mon pote. Lui c'est Rex Matatel le nom apporte aux ans Mike Lokamba. Mais là, un an de plus, et artiste ça rendait boy. À comprendre que quelqu'un moi allé habiter Mike par rapport à boyté, comprenez que ça est bien. Fait ça sur na bien filé l'autre année Mike wana tout savoir qui on a compris. Je suis avec Lokamba Mike archivec mon sou qui il a à côté de moi to ko solo naie par rapport à notre bandit par rapport à Marambo Berité Gouti. Point de vue na eto ba perita ko bandi na Marambo comme les affaires pas kalingoma Mike Lokamba boni. Ouais, très bien. Gloria Olangi, une américaine perdue au Congo. Voilà, Nabi qui nous a essayé de lelo. Donc voilà. Et c'est un moment où on a l'autre qui m'a montré d'Obi à faire héritier Gouti
Pakalingomba, le Arkeli, ambulance, et ce monténégal, ce pandi voiture à Arkeli par rapport à Sali et Belardo, na kata groupe ya retirada, team de Wata au bakolo retirada, voilà. Voilà, d'abord, Kopanza Mutuka, jusqu'à présent, tu as une information. Mais est-ce que ce Bapanzi Arkeli Mutuka, est-ce que ça va te hériter? Parce que moi, ils ont souvent profiter de ma cam ils sont sur le terrain. Moi je pense pas que à quoi bon bakindo panza mutuka ya ndeko na biso Arkeli na éviter na circonstances nini et puisque c'est vrai batu ba panzi mutuka puis batu wana baza banani donc tu es bien na mesure tout ciblé hein batu wana ba wapi donc jusqu'à présent on a quand même des limites. Mais sauf que si on devait quand même parler de la séparation, il y a hérité ainsi que chaque Pakalingoma parce qu'il y a une à la tête, je dirais. Séparation, on aura partout Gloria. Même là-bas, même l'agence Nabiso, il y a communication. Séparation, c'est la manango. Et puis séparation dans le monde musical et banda lango déjà banda kala. Mais ils ont la que non. Bateau balongwe, vous avez déterminant, vous avez un objectif, vous avez une ambition, hein, vous avez un avenir, vous avez la carrière nabino, vous avez une vision en fait, vous avez une vision, il y a carrière nabino. Pour exemple, la bande de belé, balongwa peboé, tout le monde a bango basuka nanzela, tout le monde a bango bapanzana, tout le monde a bango bawelela ba leadership, tout le monde a bango bawelela bambongo, tout le monde a bango bawelela ceci cela. Alors ceux qui panzani pour na intérêt ou bien pour na makambo qui est très lointain, mais sauf que ceux qui sont vraiment adéquats, n'est-ce pas? Moi je pense que et qui est très bien, mais on a profité à cette occasion parce que tout le bela makambo ya héritier Watanabe ton à la côté italien paka va garder silence na bango dans sens que sur longwe ata mutu aza mabe ata sala mabe de quoi bon ya koleka na télévision ya kobimisa lokola yozo benga peut-être ba vérité ozomona moi je trouve que une meilleure solution pour la séparation zalaka olongwe okangino ka monoko osala boulot na yo parce que silence et soit ka mutawo mona longwe na 10 personnes on a 5 personnes mais oloba na otebo sala boulot donc voilà et côté pa héritier Watanabe je dirais tout simplement que to héritier zolomani na mambo ekomelie. Non, héritier Arloba ndeti nini eza séparation bato balongwe lobby azalaki déjà na Kinshasa répétition ezalaki cela qui est passe aza monto aza humain séparation il y a 3 4 personnes 5 personnes déjà dans un groupe moko c'est vraiment beaucoup je te dis vraiment c'est vraiment beaucoup parce que non seulement le musicien et aussi bato balongwe bato sima parce que orchestre étant la côté sima. Donc, Aza quand même la douleur, Aza Moutou, et ça lui est passé, Aza très choqué, mais rien n'empêche qu'il a remonté, ou bien Aza Bandé comme sous pour Ketchabango va continuer toujours leur travail. Donc voilà. Et ça alors normal comment on a monde de musique à cause de l'argent. Mutu moi c'est pas kene mbongo amino na ko panza bato parce que hérité par rapport à mi mon amutu na toto na teme mutu na mbongo yende boss live tout l'accès car na mbongo toto panza orchestre na pour na mbongo na habité ce qui est important bilo wa mbongo mbongo na monde de musique et si mara auto zakara si mara ki mutama beto panza bango ka. Non awa na Congo autoloba RDC Congo za na ba réalité ça pena makamno gloria. Vous savez aujourd'hui la musique ba te belé ba côté yango pour na bonga vite à côté pour na carrière mais à côté on passe ba motuka à côté on pour influencer basi à côté on pour la place à bien or ba éviter que surtout zungu moi sima ba toka ba fallait pour ba kembi na bandale ba kembi ba bandi ba carrière na bango awa na bandale. Tu vois un peu et les lots qui fallait c'est parce que l'équipe na banzela mo ba souffrance mais les lots ba jeune talent ou bien ba jeune artiste bazolinga bazwa mbala moko à la fois bazwa mbala moko à la fois. Moi je dirais tout simplement que musique ya lelo na musique ya kala ezandenge moroté na kala tozali na ba production ebelé na kala tozali na ba producteur ebelé na kala vente à CD zalaki les loba musiciens ont revenu na bango na ba CD par exemple ils allaient le société les lots il y a plus de production ils ont payé ça bango bambon alors
comment est-ce que comment na niveau que va foutre rabino ils allaient régulièrement chaque fin du mois va foutre rabino. Moi je pense que pour nanga koto wana nazo condamner seulement non seulement ba leader mais nazo condamner ba artiste ou ba za rappeler na ba leader. Alors mambolobi akopanza oui lelo mon tellement mon kate komi na lobi mon kate komi na musique ba to influencer na mbon. Je ne pense pas que bande on a biso baki wana baki on a intérêt car mon corps héritier betara ba mbata soit disant d'un balobi héritier apé sa bango valeur te a respectera bango te. Je ne pense même pas que bande on a biso wana balongwe pour na ba makambo wana. Mais sur le tal non sur le total selon analyse à Mike Lokamba sur l'andé l'ont très bien à faire fond au monde que non moi c'est pour la lingalo moi kanyaka moi kanyaka bimaki moi kanyaka ezali ceci cela dans balonga pour na kanyaka ayebi ke kanyaka wana yazo a gagné ngo dikubwe et pas héritier là ça zomona ngote pour le moment pour l'instant ozomona côté moi va passer kanyaka or yo suis kanyaka wana et que servir yo pendant 2 mois 3 mois pendant 4 mois au ti carrière non à danger et les loso que simbiti yebi sangai ozana ba orchestre o yo o soko solliciter ba rezo facilement bande on a biso arkeli par exemple lelo azonga okende pour faire la journée ba musicien te ana orchestre so okende te donc c'est déjà faire et ouais en son parce que ba groupe o ils ont rabattu ozomona okende wa bomi carrière na bino bon nazo souhaiter bon bonne chance continuité na bango ça va très bien mais nazo le baquet toujours on a déjà danger ce va travailler bien ce va tamboli bien danger que kozala donc voilà. Danger que cause à la maman Méline Zembaya tous pépélé en pétolo. Je suis avec Mike Lokamba et Domo Patas. Désolé mon agence privée, bah le colo Mike Lokamba et Toko Soloana et je me souviens c'est Mbembe. Mazana Mike Lokamba. Tout sur la loi Marambo. Je pense que ça m'appelle les belés à Bamis. Là je salue directement maestro Bendanko et mon PC que vous allez na poto bon séjour na yo. Nana signalé dans Fabrice que épave en tout cas stabilité épave fandi donc ça va na tambola qui dernièrement awa Kinshasa mobimba pour na kaka épave en tout cas félicitations épave ça va. C'est maestro métis noir. Mike Lokamba to balelo yona Tracy Pro Tracy Mbelenga boy bana ndengeni. Merci pour la question. On a profité d'abord, on a fait ça. Mbotena bandeko na biso ya South. Papi Boza Monzali, PM, pourquoi pas na ya Bobo Tiboaboa. Parce que si c'est un frère, c'est un ami. To bandina yé. Moi j'étais à Massina. La commune à Massina. Tous qui à cette époque tous qui na niveau à Massina. En quelle année? On a 2003 4 2003 2004 donc ça fait belle hérite donc où met les relations en 2003 2004 je crois bien. Parce que je me souviens, dans la bande cours et anglais, c'était en 2001. Après, tout est bon, donc voilà, 2002, 2003. Donc voilà. Et puis. Il faut expliquer, bien sûr, Mike. On a Tracy, na bon, chaque on a Tracy, bon, ça va dans ma scène, bon, ça va dans ma tante, comme ma camarade. Voilà. Ngai, je suis un rappeur. En Azala rappeur. Et on tient la monde en bas rappeur, bah Dondi, bah Nana Sega Bango, bah Senti, na Sega Bango parce que tout le monde a milieu wana, hein? Na Sega po bah ça la rélo remonter. On zo mon na Sega Bango tala bah rêver parce que nga penda. Ça rappelle rêve. Non, à l'époque. On ba rêve. Jean ça, bah mon Jean, bah UPA. Voilà, à l'époque bando benga biso wana. Attention, à l'époque on a tout qui ne activité minene. Tout ça il y a danger na moment on a très ça témoin yebi. Tout ça la pe mama minene. To kota na monde ya rap. Oui, on a rendu pour kota na monde rap. Nga ba na point et car ndingi zalaka to na fait quartier moko toloba. Quartier moko. Mutanzunzu koto kuna babiki lokamba zalaka nde zalaka koto pe na nzunzu koto pe na balaba na bango si je ne me trompe pas avenue Woka. Tu es biki Tracy mon père zala wana
quand ndenge ezalaka oh nzunzu esa nini tokutanisi et voilà là tokutani à l'occasion pe ya bamasa mususu tozalaki na bango wana rappeur Tracy pas un rappeur. ye pe rappeur et puis tosala relation wana er moko nga na oya pa na bango ye pe aoya pa na biso na yimbali par après affection ekomi kokola Tracy ko présenter ngai pa bandeko na ye bayebi nga ya na ye mama kulutu na bango je crois bandeko nyonso surtout ba oncle na ye nga pe na ye ko présenter ye et pas na biso papa na nga mama na nga na ba sœur na nga ba tokota na sikone ezala ba à l'époque ba inscription ba na mutawa pour na école na ye tokota na pe na même école na Tracy toujours na Masina tokota na école il y a ça l'électricité nga na ça électronique mais tout sanganaka bakabola na bakour Vous aurez cours ensemble le français voilà toujours à cours ensemble avec lui la récréation toujours ensemble avec bandeko na biso mususu et quoi arrivé bon na kata parce que son a bien relaté histoire et à vie et vraiment moulay et ça là car ndenge zalaka bon hier à l'époque abanenda ko Matadi pour maman na papa baza bata Matadi il y a Tracy oui baza bata Matadi anada ko kende na Matadi nga sikoyo à l'époque grand frère na biso aza douanier aza na Matadi mais na tikala na ko kende Matadi te ata ba Kongo na tikala na ko mona ngote son abi na pour ça na ba Congo na profiter pe ndenge grand frère na biso ana Matadi kuna et au sala que Tracy tellement déjà beta bateau absinga mais to kende pe Matadi ozomona te que nga déjà na beta to nga habité nga na banga banzela wana c'est là c'est à motiver nga à fortifier nga te ndeko photo beta taka sozokola bolinga ba vimo bikaka ba voyage vimo ya kuluka vimo ka keno bo s'en sortir tokenda Matadi je me souviens ma voyage tout na tambola so na bina lo ba voyage ya mabe na vie nanga ezala voyage wana ndeni to matana nini oyo ba mitoko babengaka babenga baluka so pena kombo pesa la bien pegi ba mitoko ezala na nini oyo kina Matadi ki ngulu babenga kikalungu to matana ba kikalungu manque moyen te à l'époque to ki makoto batie so pe 10 000 na ba bis ils a so pe à l'époque ils a so ba 10 000 parce que bino go pesa ba 3 000 ki ngulu kikalungu eza polele pas polele ba so pi bino na kati bo mona nzela te to dendaka bo dendaka oui na mona nzela te o mona mutu ke tengami bino tu bolali boye mo bino tu tengami bo mona nzela te ay bi voyage wana un mauvais voyage parmi na bon na vie nanga yango wana et avant tout comme Matadi neza ba place mo baliaka na bosani kombo to kiti wana touti na moi tole kwanga moi ikwanga moto tole na dendo moto mai pe pesa zo mai be o mai ya malile zati mai ya moto non voyage wana très mauvais voyage pour nanga to koma Matadi to komina Matadi na butu sko nga moyena kende pa na biso ezate ba habito za Matadi et na c'est ka grand frère que non c'est même non oya mais l'information qui était que non na longwe parce que na longwe linga te non na ba condition wana tu vois anga futelanga transport minga linga na sali comme surprise na yo koma wana na komi pa Tracy tolali là tolali
atongo nde na obenga tolabi ala tokomi tosokoli batieli biso biloko olia bandeko na ye biso biloko olia après na tongo wana si je me trompe pas tobengi grand frère atuninga boza puis nga habite naza na mata donc susu wapi naza na quartier mo na bosani ki nini mvoa du te nini et yaka habite soit transport yaka boye bona kikanda entre la tortue na jupekar Tracy yaki accompagner nga tina tipa na biso waki quand putain là qui lobby mais tellement na comment il boutou moi na benga bino za quitté boye na ba d'accord za chambre na jupe chambre donc voilà et tout le monde wana et comme sikoyo na fa to fa na y pas fanda kunanga pe na fanda moto kutani to staffé ba momi pour nga mama kama momi na lingango trop pour na kola na lingango trop bah et après tozonga Kinshasa tozongi ki ngana ye tozongi sikono na normal pour ba la ça ni nekoti on parle il y a beti koto na bon matolo ngapi na beti koto matolo balar tozongi na voie normale et comme isko lengis na ke matai donc leng na ke na langa na fana ta 2 semaines mo na beti vie matolo abimisi ngama 100 mois 200 et après musique ya rap pour musique rap sur bandiango na ba aja muke et baby sarabat et même on a via Luyengi via ba boîte via masanga ya ba sky via bitumba là toujours na Kinshasa rap comme makasi na se pena rap comme makasi et au sala ke ba maman na ba papa na ba monique mwana oyo akobeba na Kinshasa d'où et loko photo sala pona ye photo tinda ye na matadi et pas grand frère na parce que wana grand frère nanga ba sala ba blague ta beto même ba mbata na miso bat mais c'est un homme très bien avec le temps akuna pour azwa diplôme na ye na boya ki moi mukie te fa kende kaka et ça na ke matadi to kepe li sous na Tracy yépe il faut que nous tanga kuna l'air to ki to commis na école moko ITP matadi batutu baebi bana poto ba diaspora au bazala donc ba ressortissant ba Congo baebi le Congo central to koma wana to na s'inscrire jibnga ceci cela na ni père a comme tanga wana na 6e des humanités baba to tangi yo sala siko que nan Tracy à Katani leur examen d'état et bimi à Katani to jui mais ce que examen écouter les personnes à qui to zonga yesu suki pour to mai siko yo de cheval oui en cheval Kinshasa ba Congo écouter libiso na ninyo na Kinshasa ngaku na zaki ola la jour ngo Tracy la mona vite ayo benga nani ndeko na ye po eza stressé ndeko na yo benga ngalo kamba na bo yakambango yakambango na ya basala nga surprise mbala moko ba poudre tozui bon Tracy azuite bon si to leki na étape wana et par après là tozui diplôme tala mboka na biso Kinshasa banda on a pena rap comme simba souté on a déjà to boki si on to mo lemba sko ba rap na zongi sous ma taille de pas grand frère na zongi kuna on a Tracy to zongi na Tracy oui et au sala que on a déjà Tracy azaki na rap même en même temps zaki na nino yo na montage déjà on a qui montage informatique et moi mke informatique maîtriser pendant côté tel informatique à Cop à Kinshasa Cop il y a Blaise Manzambe là Cop à Blaise Manzambe comme que travailler kuna ce qu'on ngai habite machin habite ngai dans si boy na bukanate na banda ba formation ngai ya nini ya communication awa na matad et ça de façon c'est que na mo travailler na chaîne mort de la place na côté de formation ngai
ba chaîne mo bimi ya sika na kina tie mutu kombo na ngai bimi mais tellement na ndo PZT et puis quand des abatricage tellement ndo PZT la juba katinga kuna peut-être ici a bosser na Congo number 1 ya Blaise Manzam tout ça bien mais yokuno sa na peut-être ndengona na côté na monde média na côté na monde média tala babi ngapela na monde média awa mais non c'est pas la peine faut kitaboyer ou kitaboyer parce que masolo mo eza bien masolo eza bien masolo eza bien si na bandi ba stage na Matadi na RTM RTM eza radio télé Boma non radio télé Matadi radio télévision Matadi na bandi na RTM la présence ba Gabi Ndombas banane pe bayo ya ba tuna biso na poto rappel na Matadi wana asala ba clash na Zakari Baba Lumba Bao voilà ba mona ma vivant pelé Lumba Bao tout ça na bon ensemble voilà on bazo ba kiso ba jeune bazo ya c'est là en tout cas parce que koto na zalaki nga koto na mekara likambo isimbaka ozomona et puis na kambara bato na sens nini bo pesa biso groupe boy au mona ba misanga chef donc na botama na leadership wana et ça c'est que notre style na bêtise donc il faut kitaboué ta la copie boy d'accord na kiti na kiti ta la copie yango boy yo pe osabe mission pour tomber ko bien au sale longo boy ya masola poto d'accord solo na Blaise Manzambe absingata encore on a pena na eu expérience na te mais banda te bandi to sala to bandi pe boy voilà Cotisco Congo number 1 le bandi ba émission après Matika Songo aikoya Matila Raya biso to mona biso ba to yamba Mati parce que biso zala de anatrici Matia ozoma on a déjà na bandi ko travail donc voilà mais à l'époque là tu travailler nganatrici ba revenu peneza quitté à l'époque toujours travailler toujours na souffrance parce que to linga inde musala to yebaki un jour on a biso tout mettre comme ça on a biso en valeur un jour il faut tabiso malgré les circonstances malgré ceci cela ba esalanga na longwe no esali stressé à longwe azongi ba makambo na rolo baté mambo alongwa ki ou pas ba longoli après Blaise ayo ko bondela ye lisusu parce que monteur za quitté monteur bazwa ki andoko ka makambo te ba ozongi lisusu là bazon c'est sous après balongoli les sous on comprend voilà et bon comment la réalité belé biso to comment comment na carte entreprise bon tellement to garde ba bonne relation avec Blaise je me limite par là et au sala Mike Lokambapé à longwe kutunga na longwa po baloba ke non Tracy ngai Tracy bon balinga ndeni muto a longwe na entreprise oui ko so ané sous-souté je montre que ça ya kotalanga l'entreprise nga zala entreprise et bota ba problème o te sur la renatre ici on a boy bozo sala boy likopa bona boy donc voilà titi ba diabo et ça la na longo et là na longo na kena ba chaîne mususu to panzani si précipé tellement déjà fin de sa montage au sala na ba banzonzingi na ye na ozwa cop ya Johnny ya Yimpi je crois Congo ya Sika na zui cop ya Congo ya Sika na bengi Tracy yaka on rappelle ce qu'on a bengi yaka copé Congo et Sika buena bu tout travailler ensemble Congo et Sika temeza pe ba aventure avec Johnny Ayimpi l'homme à la taille de Jésus na Belgique na pesi bambote temeza ka ba blague ba aventure to longwe ngape na longwe et koto ce ko mangamo efandisa kibiso len na ozwa bale ya grâce mbiz Congo elengi na obenga Tracy Mbelenga na bengiye na lobi yaka cop moiza ya grâce mbiz le grâce à bilu kelanga monteur ou à sérieux ou à permanent ou à disponible ou à salam sana bien bona on a pona isso na ifuna pona rande konanga na je peux Tracy na tchie na musala tout mon travail ensemble de monaki batoromi koya yoye grâce témoyer bande que belé baye glodi aye
Et donc voilà. Voilà, le côté un peu comme à Glody, toi, Congo et l'Angeza, si tu es ça, personne Mireille Adamo, il y a Gloria Olangi, il y a Glody, il y a Grace Temo, il y a Christelle KBH, tu sais, là, tu es en Belgique. Tu vas Chaco, Zaki Clique, Zaki, produit, il y a Congo et l'Angeza. Tu es Basuko, il y a Glody, Ndengina, Lomba, quand tu es Glody, Glody, Tindela Kingaye, pas à Grace Mbiz. Parce qu'à l'époque, c'était moi les coordonnateurs. Dans ce salle, dans assimé, ma communion soutenue à Kinshasa. Que soit grâce à un monopole, il y a que Yebisangé Lokomoko. Que non, Mike Salah encore. J'ai dit non, non. Je ne peux pas venir qui a tenu la fille belé. Ou penaboy, ou enaboya, ou ebi. Nabi non, non. On a apprécié tes namusala, donc voilà. Grâce à Tindeling habitant, Fimo Bengayo, beaucoup de temps aillé. Au checker sur la Musala aux juillet. On a d'accord, pas de problème. En fait, Glody a l'andeko. N'importe si papa ou papa leke na bossani. Entre papa na ou bien papa leke na a contacté Grace Mbiz na poto. À la poto. Quand des ala, alande on a mo be ana ki atanga na ba ifasik. Ala posa banda musala, bona bete un peu. Ateki Grace moi chaud. Dès grâce à contacter, il n'y a pas filmé. Ah, d'accord. Et puis arrivé, Glody m'a appelé, au notaire s'est présenté. De la part, il y a Grace, Mbiz, là-bas, il y a pour ah, d'accord. Nicolo est vraiment un peu bis, donc, au rappelé, dans 2, 3, 4 jours, comme ça, tout solo là. C'était prévu ce que tout le monde en a. Au moment où on a payé moi bizarre qui tout le monde a quitté et on paye ça sur une semaine de tout le monde en a. Donc voilà, Glody aye to fane libanda pour biso na kala wana to fana sur notre ici et c'est comme on anda kumoko na bandal. On loue une maison. Tout ça est-ce que le système surtout un peu montu to fane sur anda kuti. Zo ma penda ko pesa ki moke. Wana nanu tozana tozoluka penda nanu zobunda to diembela kaka po to bimisa mutu to fanisi libanda solo na yote de la part ya buena benga na benga kayo. Ah d'accord, otanga on atanga na ifasi na ifasiki est-ce que ça va bien? Ah non mais kaka ça va yaka tel jour on a pris rendez-vous. Rendez-vous non pas ça y est, je me souviens encore. Aïe, n'habité, na yoka accent naïe, na yoka ndenge azoloba, savoir parler naïe, na memi na bandal na. Na 8 décembre dans Sikine, na memi wana nga moko présent. Na memi wana avec caméraman. Un petit peu de caméraman Mika ou comme Kabamba. Ah, écoute kanga makamba. Merci beaucoup. Ba caméraman peut balika belé. Kabamba. Ba bani soko koyokai. Même si ça l'annonce au barcode sans que non, désormais bon mesana Marmanzambe. Bon, il y a tout checké na t'orienter qui na émission. La religion. La religion. À Saliboye et puis c'était dans quoi quitter. Habité, ça l'a concentré, ça l'a calmé, ça l'a au coca. À Saliboye quoi quitter. Na longoli mineni nga mona zone na place na bandi na ça la boye na PC micro. Amekibo a quoi quitter na c'était. Amekibo nga coca na c'était. Que c'est forcé au calme, ça l'a naturel comme si rien n'était. Donc ça l'a calmé. Bimi ça vraiment le rakati ayo sala ngoboe ya yebi bato ya aner bale karaté baleki ba déranger biso là va déranger ko biso tout ça va discussion to boni bo tourner na balaba wa mikanda ngapa mikanda poto ke na ngwa elo ni to tourner ya mabe a pacho refi ale kaki ya moni biso oh le kambani na ngwa na côté c'est parce que bah tout le monde appelle que les solo ils sont solo moi ni on a ngapsité ba mina c'est biso ah
Et puis après tu n'as pas d'intimidation, tu n'as pas de clémence. Bolingini, on a bien un jeep, on a bien un jeep, on a bien un jeep. Bah toi tourner vaseline, on a bien un jeep. Sigo. Babangi bate, écoutez pena batane ya solo. Babangi utute, babi papa, to kangana yo solo ba bien un jeep. Dossier d'un homme qui pas comme son dossier moulay. Zero bozila, bozina bien un jeep, akomo kende. Akomo ki kan nenga simba téléphone mbeka nenga limwa ki akenda kuna wangu. Anzambe na ngai kan nenga ke ndaku na bon ngaka ndene ebo sola bite noko izaboye ba d'accord mais mutona ambanga to ngante swande ye bona we na seki na ngaka batiki so po ngaki na nulle part pour déjà ba moment on a ba relation déjà ibandaki pe déjà ya makasi ba to sali susu après au salon très bien. Nabi ça va ok to kabwani gaki na ye non akete to nazongisi place oyo to yambaka bato libanda nazongisi susu wana sikoyo clip oyo mati ya babia hommage ya to rendre hommage ya babia atema pe tondo luka ba fi ye pazaki wana mati pe oya wana mati pe si attendre abo ekutu ye pe fazala mba moko bwebwe tusimandi ngai yo Mati ye Freddy Tracy toke osala clip hommage à Babia to sala clip esili mwana bendana. Merci Mike Lokamwana bendana. Mike Lokamati to koloko lelo awa po sango panzani to yebi lelo Tracy prona Glody ndenge baningana kabiso soto yebi ndenge zaki pa kuma lo mwasa mobali nga Glody benga nga tuna nga makambo ya Tracy pa benga kinga pa bananga makambo lo bana nga Tracy ayebi pona makambo ya Glody tangu ne bandeli wana sikoyo eloko oyo ezoleka leona mokili ezali kambo oyo eningisi mokili toyebi ke ona Tracy pro boso la raste bobebana bakambo ebele mais loko na koluka lelo bato balobi ke mwana ya Glody ya liboso azalaka mwana ya Mike Lokamba to bomino wato ba ona Tracy boyelani po bokamona lelo. Bon mambuze bele gloria makambuze bele hein mambuze bele Mambiza vraiment belé naza te pona lelo vraiment naza te pona akize mutu Mike Lokamba aza na mabena ye aza pe na partie n'est-ce pas positif nae ou négatif mais naza te pona akize son le paka là ozoba bowelela nini mambize belé watu subalobi po kabwana Tracy songi ya Glody nde panza no pa kotaka makambo wana mutataki ben jour grave pona yo pe mutapusaka bat baleka na site ba finga ka nde ba rumeur ezobima bat balobi ke Glody mutaza base ya séparation na ona Tracy non non le juste na bien so akize mutute baza conseil ba bike basala Mike mabe ce qui Glody atalanga ayebi ka sala Mike mabe. Na 8 que Mike pas parfait. Et banana nous connaissons maman wana ti. Son abina zong sama kambu. Mameza nazo lingate na kize mutu. Mais e banda ko to wana ti. E banda na makambu kuti ba kader. Ko to mambe banda nde pena yango wana. Moni dans la situation d'attente il a appelé sa moto pour ce moment bimisa a appelé sa moto tu vois tout ça battu j'ai reçu beaucoup d'appels battu benga gloria ata to sala barande metozo kola Mike akala na Mike lelo baza des personnes différentes. Mike akala Mike baza des personnes différentes obi ko mamsolo batte po appelé sa moto c'est que to ba ke ndi bato balobara ke yom tozolinga Glody boso Tracy babolela ki penga na ba histoire mutazolinga Tracy za Glody mutazolinga pardon Tracy za ki Glody pardon mutazolinga Glody za ki Tracy
mais bamsu babeza kayo moninga bete ko viunga ne ba guerre bandaka wana tima mbaka dero bundaka na butu yo so babeza tresi ndata ki so ça glodi par bilore bima ebele koto ye bakana mukuse ko beba na tresi za ki bo separa ki ne bo kabona ki tresi tikala ko ndaku pour ki ne lo côté to ka ba rumeur wana ndaku wana la ndako tatikela mbongo garantie tikela matela ne so babi wa kenda parce que yo koma kotonga couple na bango oza ko linga glodi guda boy ko kangele kanda za ka base de quoi de job ba comprendre. Non d'ailleurs mwana tout Mambuto lobiawa nga nazoloba lelo naza franc na likamba mutu moko te bango ba hôtel émission so baza franc mbaloba là to fa notre ici bon akoloba monta ya mbongo to ando futa ndako te $60 nga bon namona c'est passé $60 mais ils ont autre l'autre côté pardon namona ngo mokie Peggy puis un téléphone qui pardon namona ngo dans la chambre c'est rapide namona ngo na benga maman to no futa mbongo namona ngo mokie parce que lelo bato bali ba excuse nga namona ngo sonné mokie le passé nga ndaka boso to na to le mambo eza vérité yango na linga to éclairci mokie oui yango na linga quitté vraiment que le baron mais tellement le bien la vérité et puis ça to kuta dans mon avis il y a pas de souci mais il est témoin au lobby $60 oui moi je paye combien à la fin du mois $30 il y a un foot à remettre $30 vous comprenez donc Gloria maman na zolo balelo va pas excuser na zolo ka numéro Louise na zolo ka numéro maman Louise. Donc Gloria lelo Mike Lokamba oh tout batresi baloba ba bebi sa personnalité na ngasi basala ba diffamation na comme Mike Lokamba vous comprenez ba bebi sa personnalité na nga ba kotela nga makambo na ndako wana bando bomba nga na futa lelo côté mais Tristan yebi ayebi pe allô ouais maman Louise Makoko, Mike Lokamba. Nico. Bien maman nanga bonio. Moi c'est ça. Osa bien? Oui, ça va bien, c'est pas ma jour na on le 8 décembre écoute na car place au tondo fanda wana na bia talanda ko tondo fanda rappeler nga mambe belé. Tunao atika kaote za kijola soki ya nkafoka nani bomona la kila nani Philippe bomona la kila Philippe te na mon mon aki jour un dimanche oui nandako na bien maman et bi ke mkambo yo pesa en passe ba bi ke ndako wana auto no fa na tresi to ando futa combien $60 non sikoyo to et pas na yo soki nga na pesi mbongo na ndo pesa combien tresa ndo pesa combien chaque fin du mois tono sa nini tono futa biso mbale ok ça va yo za o fongoli lelo na ba nazo lia nini liboke kuna va problème c'est na sopera okima tenga nazo ya mama mama utondo futa mbonga ndako parce que kolo le pango ezaki bayer na bisaki na poto responsable utondo futa sko mbongo yeyo alobini na misu na le Kabula 30 mais yozo ndibiso ko tshelo te mbete za rambeta tresa sundelo mbeta sundelo garantie non kokota na ba jona ti déjà prévenir na bi o tout baloba les yango bango na mnoko na bango ba sala ba diffamation zo baloba loko eza vérité baloba ke non na ndo futa ndakuti to bing maman Coco ayebi pe maman Coco donc pour dire que peut-être bando salango pour la base, pour le succès, pour la nuire Mike Lokamba. Bon, voilà, la réalité est vérité à malem pe komaka. Vérité à malem pe komaka Mike Lokamba.
mélangé na Congo elengi elengi Congo ya bango za elengi Congo elengi Congo de un jour ba lexa ba image à mabe pour na Mike Lukamba Tracy po a bosana kindeko na ina baselo moko o lubano a bosana kindeko na baselo moko ba koselanga kutu makambo oyo latanga makamni et latanga ikomenga keno mutaba Congo Mike wana mutaba Congo si mutaloko ta ikoma keno Tracy loba yango kingai na botama na ba Congo. Or, selon histoire parcours, bon moi ndi na kena ba Congo, muta sala kutu kena ba Congo, c'est lui. Pour dire que moni mboka na yoko wanga na ngote. Ngaso na botama na ba Congo. Na boya ba Congo pone. Ebi batambongo ebele ba na ba Congo. Eza ba chimbachi. Ouais, ba de on kusu. Ba de on kusu. Amodoro etim. De on timba. Personam Tchassadine Toumba le gouverneur. Voilà. Donc voilà, et puis les gens ressortissants où il y a bas Congo, il y a Congo central, les lobes bataminer na poto en Torobo il y a province Moroté. Mais pourquoi que le baka que non Mike wana mutamatadi. Aussi longtemps yo moko nanu, au moins te wana bon. Parce que zenga na kota na mamususu te, yo moko nanu moi matadi. Nandega mabete, Tracy aza natif ya bas Congo. Siko ozoko sabatu que non Mike le Ramazan natif à bas Congo, pourquoi ça? Au moins, vérité n'a relaté ah ok non il y a muta forçanga na kende obeta to donc c'est un peu ça ngolo ba vraiment ah ya bakose ya site makamboleka ya minene lelo ndereda ba lelo indelinga boyoka lelo pe kwa ikuna moto peli mwana Tracy liboso aramona Mike Lukamba kambadi basalo mabe ndolo bati ba lexa ba image c'était comment qui des injures sur Glo Langi sur Mike Lukamba sur baninga nyoso babandaka relation kala des injures grave au Glo dazo lexa Tracy zo lexa ba ma relation ba lexa même bitumbo ba mo ba filma ko ba yatina caméra bibe ba o juvenal azo na caméra bibe ba lelo o Mike makamana nyoso wana o mi lobe na makambo zo comme la Tracy lelo. Tout d'abord, merci na Gloria. Moni nzete so lo nyango na ndenga kotengama. Tinde ekola ils a toujours penché. Mboma mabe za rambo mabe. Elo kata bo forcer bo lakisi batu keno boza bien. Bo lakisi batu keno bino boza ba angelou boza laka bien. Nga na zolo ba ape taking Mike Lukamba na zaka bien ti. Aza mutu. Dans la perfection, on appelle la perfection. Mais si vous avez la kisabat, vous avez se prétendre que non, tous arabiens. Ou on a bon micro ça. Image, vous avez image. Je sais que si on a un terme bien, mais na kangisa Tracy, na kangisa, na kangisa bangonio surtout na kangisa nana ni na caméraman na bango. Monteur, c'est le. Oui. Pour combo ça on a titrage na yebi, ils en a banine. Na numéro zo bimaona. Batunanga kutu bakanga bango na boya mo nani cameraman na bango sonamona en tout cas cameraman na osala mabe pour un appel en tout cas nani na osala mabe pour un cameraman pour dans nous filmer azala pe na place de lier ça maki vous comprenez et puis cameraman c'est mon petit on a ebi cameraman petit na kombo na bosani kombo donc na épargner bango Karine soki na combien niveau que na tia place wana c'est parce que azaki trombanga azoma loka ki non Mike Lukamba okanga eti yango na ki fana on se comprend ba image wana nana minga lo bate Gloria bango ba ebi elo ni basala personnalité à Mike Lukamba. En même temps, tous allez qui une association à Gmail, où ils sont qui ba journaliste. On a intérêt à vue. C'est-à-dire bango batala qui vie. Bango batala qui pour vieux ambongo, bango batala qui mbongo. Que personnalité à mon. Non seulement personnalité. Aujourd'hui, Nathalie ba intervention à bango ba lobby que Tracy et Mike Lukamba sont des frères. Oui, de boité. Mes frères wana. On les a pas que vous les oyo boteki kindeko likolo ya mbongo vendu de l'homme à cause de l'argent Jésus-Christ Mtaloba donc voilà boteki kindeko likolo ya mbongo bo sacrifier ndeko na bino likolo ya mbongo bémission na biso gloire so landika ba vieux e côté tala ma osimba ba toucher
etala 50 000 tami 100 000 et après ozumbong esili na kindoke baby non kawe ozomona le batala ki ba intérêt na bango bando mona ke non bon pour l'instant autant intérêt wana batala ki ba intérêt na bango donc ke na suka Mike Lokamba mokile ningani eloko ngo ba mokile ningani babi mwana ya tresa liboso azalaka mwana na yo la vérité des urnes na vérité des urnes sur bato batala nga balinga balekisa na balekisa ka mbala mo c'est pas comment signaler bato batala biso pour ça ka balekisa allemand qui alors ba ka vérité des urnes voilà vérité des urnes zoya so mona wana zanga na zolo bango awa na banga mutu moko te hein cameraman na bandela ngo awa na bandela Gloria na bandela ngo awa je dis ça dans ta présence na site ya Frank Stemai soki mwana wana za Mike Lokamba na zolo bango awa na micro na yo soki pe za Mike Lokamba te na zolo bango awa donc voilà parce que trop c'est trop alors nando lo ba rapide Gloria il est dérangé te choquer bato même pas kanga Tracy to reçoit ngana ye to ebani très bien Tracy ngana to ebani ba vérité to panza na pena boya panzi bo ngana panzi bo po to yebani mais au comme na niveau te que no lexa moi si n'a pas finga Mike Lokamba surtout ça Tracy panza kindeko ngana lobi pona makambo belo sa biso ma Tracy voilà au ça non jamais moi si nanga en aucun jour Mike Lokamba moi si nanga bitumbala nga na bundongo nga moko pona bike comme ça moi ça ba tout aza venante ay makambo ndenge bandate moi si na afinga Mike Lokamba c'est le côté choka bande ke belé vous comprenez et choka bande ke belé on bali fozala na qui mobalicité humanisme fozala qui bon mot s'il faut ya ko régler ou bien ko s'imposer pour moi si biso to régler à bango moi ça cause au dessus na hauteur tu vois à côté déranger bat voilà lelo ezaki tena loba mabe ya motna lobi ndambo o esengaki na loba par rapport à émission ya lelo yango wana na lobi ya big na lobi ka juste ndam na fingité bomi pété na cette dérapage té ceux qui ba moni place na lobby et ça lokuta ba ko démentir ba ko loba il y a pas problème mais on a ebi mambo tout du début ndente komisiko awa rien que la vérité. Rien que la vérité, les lois famille Tracy pour la famille à Glody et comme Mabe et Koti par rapport à la vérité de dire n'était pas papa maton doit bimisi la vérité. On a le baraveti na le kuta te Mike ba komo benga Tracy pour comme là qui Mike et obin de konanga ta makambo bimelinga Glody même. Attends on doit boro benga to zaki biso ba Mike sika mongo parce que attends on pas si botika ki biso. Bobo otaki ba intérêt na bino bo fingi sa biso na ba site so bako sa makambo le ki se yango banda 2 ans 3 ça si je me trompe pas. Lelo oyo tozo benga Mike on était ensemble chez moi là la résidence à Gloria Olanki. To ki ma monté za ko lobama. Lelo famille est comme na mbilinga faire ya vérité ya mwana ya liboso. Glody. Moi je sais comment lingana Tracy potani na lobi potangi kombo nanga. Mo bossa na ki Gloria Olanki nga muna esa ke Tracy kana moi c'était bolingana. Tracy po benga makambo solo nanga mais lobo trahir biso à cause de l'argent, à cause de bateau baloba fingsa mokili. Nzamba likola ibaza pe juste. Vous avez accepté de bêtises, de bozo assumer le bêtise. Mike Lokamba, to ba vérité lelo. Oba dozo zela mwana wana ya liboso Preston po Glody abi comme mangamba justice to nini et rozala bien te biloko mora bongo. Et comme mangamba mso ya justice po ba vérité mso bima po ba 5 test ADN. Mangamba justice sans signer lobi boye po akolinga tele mso mona Tracy te Mike te mana Tracy ba kende kosamba pona makambo. Suko. Est-ce que le gama pena ninga za awa. Ngana obanga pena ngaso infraction tata no banga banzunza banzuzi ya leta botela nga leta na obanga bazuza leta te aussi longtemps que naebi infraction au ngana salité balobaka donne-moi le fait je te donne les droits na matière ya droit pénal donc c'est un peu ça droit pénal to ebalelo moi non on a Preston si je me trompe pas les noms là c'est Preston azali mwana Mike Lokamba azali mwana Tracy pour ba osenga vecteur de zir ne test ADN. Gloria Olangi, merci na question. Avant na lobango
nayebiki bato ebele baotala biso osekani mais to comme la souka ko c'est direct ko osekani non non c'est que naozala direct na makambo kaka ya boye balobango kaka boye non eza makambo oyo ezobebisa personnalité ya bato na olobango mbama boye te gloire. Donc je demande d'abord pardon na bandeko oyo babengaki nga mpona kokanisa bayeba vérité eza wapi koto ya lokuta eza wapi. Gloire, aujourd'hui Mike Lokamba c'est un responsable. Et on le baki Mike afandi na Mike akala. Des personnes différentes, maturité, école. So tali lelo même na site nanga. Na bi kozam tema moto na loba mais ça calme. So tali lelo na site nanga. Au moins que makambo tout échanger. Mike a raconté. Bon polémique to kota en qui mais so tali vraiment mon que non tout travail. Et ça, c'est tout le monde des références. Comme si tu as ces plans en Kotala, soit une langue africaine, natala en Afrique Info. Et si on a le temps m'habiter, natala Afrique Info, natali Vincent, c'est tout. Pour voir on a écouté que non, non, il y a ça qui bouge, non la bête qui dit quoi non non, on a mon appel ayamba qui nani bouge, ayamba qui nani bouge. Ce peut côté na Mike le comme mon ayamba qui nani bouge, ayamba qui nani bouge. Tout ça là, ça pour dire que tokoli tout ça sur la maturité, tout ça sur la bassesse on a été à Makamtando Salango auparavant. Gloria Lelo, Madame Nanga, elle est très choquée. Abenginga Azolela. Papa Matonda Panzibatu. Abenginga Azolela. Mike Okosanga, Mike Obombelanga Makambo. Vous en avez moins. Comme vous n'avez Preston. Azolela. Directement, je voudrais aller rapide. Dans voice ou bien audio et tambolaki. Que ba polémique, ba base, trop ça non biso na biso. Et ko tenir. Mais base ya ko sala ya combo ya mwana. Vous savez mwana za innocent. Au côté na ba base. A mérité ni par exemple. Et bien makambo ekabola ba foyer, ekabola ba famille. Gloire Lepsanga, Mike Tiskozo baka rien. Pour dire que vérité des urnes. Vérité des urnes, pour dire que pour ne pas dire seulement que non, moi na wana za moi na ou pas. Ça on t'est pas très ça bako démentir hein, salon avec le cœur. Non. Et moi nanga, auza moi nanga. Moi nanga ta moi nanga ti Gloria. Makila nanga za makila nanga. Sera na moi na. Gloria. Nena loba. Avant le bana mama mwana. Na tikala kozala na relation amoureuse na Glody Diasuka. Pour dire que si on a tikala kozala na relation amoureuse moi na bimela pa ndoto na molimo sans tout bien na likola mapata. Toi Glody akisaka test ADN. Non, ça papa Matondo. Non. Marambo yaye relation ya papa Matondo na ebité. Papa Matondo je les connais même pas. C'est Marambo. Na ebité. Batinde pas mutu moi zoza na ba tresser. Na ebité. Mais oyo mutema na ngezoloba avec un cœur serrant. Que buzoba on a d'abord ba mélanger na buzoba on a na bobi misanga kombo nanga eza lelo sali. Ba imba baby selanga vie conjugale nanga. Bobi misanga vraiment gloire ko seratel. Ça choque. Ba bébé seninga ba bébé senanga vie conjugale nanga. Surtout ma tali ya bana ba couple combien ba séparation ça la mara. Et après moi ça oyeba ke no abotana na nitebwe. Et clair ba problème, ba to bela ba AVC. Mais pourquoi on créer des baises avec des histoires pareilles? C'est pas gentil. C'est pas gentil de remettre sur quand tu comprends que balongola makambo wana babimisa na buzoba wana bibisanga buzoba wana si c'est Karine
bimisanga na buzoba wana sala rando ya yo na Tracy boyebani parce que bo banana bango ba buzoba na bino wana awa na Kinshasa ensemble. Voilà, concernant ko pesa couple mbelenga na marambo e komedi bango na alliance ba sala ka buzoberi. Na conseil ya pesa bango te baza mikolo bayebi eloko nini baosala lelo bana poto. C'est pas facile, il y a aucun des papas avec les enfants, avec moi aussi. Bon, bah, c'est là que déjà un pas, on a vu en haut, bah, se concentrer, bah, bima na buzoba, bah, bima na buzoba. Moi, attends, mon ta fingi, net, soit côté na bagie à Karine, bah, mon est normal. Quand on fingi et le belé le monte. Tu sais pourquoi on a cabo na Karine avant tout comme on a mambu ya kosima na nzoto. Et ça là que Karine nazo yebisa que non Karine mambo ça les ama bebs nga Mike nga na vie na nga na sala ka makambo sepelisa batute tina okufa na sala ka makambo sepelisa batute ça il tellement bongo nanga na tsaye mpanzi nde bota siko ba jalousie ba haine wana on se comprend pour dire que moi je connais très bien Karine Kebango. Peut-être que Glo et Bakari n'andenge na mais ngana ebi la fille très bien. Yaza mutaba o yama. Ba ben on yana. Nika. Yaza mutaba yana. Continue tu make. Ya boire mon ami cho alene ba biscuit alene ba zoka na ye, aza l'aise on met la ba jinaye, au sekaka. Ya boire so boaki. A calculer bino a no bimandeni, a on a kena bondeni. So bon na maîtrise te beaucoup siko. C'est la sorcellerie. Voilà, beaucoup de gens qui banaï. On se distraire au côté na buzo banaï. Pourquoi au côté na moto aza yemo karina aibi ke na sala buzoba. Ce que bino pe boyebi ke non bandane na buzoba, botinde na buzoba. So même muta buzoba ona a sala buzoba, ce que beaucoup na buzoba naï. Voilà. Merci Mike Lokamba, vérité bimi que personne vrai ou faux personne à moi non. Oui ou non. C'est simple. C'est faux. Nous sommes arrivés à la fin, Mike Lokamba, quelques dédicaces, comme vraiment dans Souka. Ouais, na pesi na batutu, ba mama tu abenga ya poto, ba mama tu abenga, mais Lokamba toki boye ce que solo loba, ce que solo bona boye c'est là en tout cas ça soloté, ba papa aussi ba benga, bande on a besoin ba musicien ba benga. Pour le Cameroun et comme le longo le Cameroun nani hein, il comme le Cameroun tout le monde, maman Italie à bana. Donc qui aider besoin dans son secteur. Il y a comme un parent irresponsable. Comment on est nous côté comme moi en soi disant dingue bazolo ba. Donc voilà, ils ont moi en ngate, moi na ya couple mbelenga. Donc voilà. Dédicace. Na pesimbote na lolo malolo congolaise. Na pesimbote na na ibiki ba otala. Ça fait belle hérite to solo la ikala tewa. Maman merci ko. Ya go belisha na pesi ba mbote. Na pesi Anne-Marie di Bengambo te maman tozo sambela na musika nzamba tika ba na été donc nzamba toujours na biso na vieux di Benga 5 ans de silence Yolande Malula Charlie Malula te belo benga Willy Moucheni le véritable code Mboka boss idéal l'homme idéal Gauthier Mascotte l'ingénieur des banques donc te pesi bongo vraiment ba mboti quand toujours ba amusenza te dit Awa Musenza Zate, vérité de urnes. Et puis chinois Zate. Et chinois Zate, tu l'as dit kabaraf, tu qui n'ont pas lingara. Par rapport à Mbokani, c'est bon quoi. Dès que mon lingara, qui n'a pas ouais, vérité de urnes. Glody n'a pas sur concerne la vie, il faut savoir garder de relations que de l'argent. Aujourd'hui, bozo lela, bozo ça la forme, boebi que le personne te bason baraté. Il y a combien de gens au bureau bosali mabe na site na no Congo elenge ya Congo pour na ba vie. Mike Lokambo lela zo bomela bino mota zo boya ne point. Moi je te y a comme bozo benga Mike, je te présente na résidence na j'assume ce que na zoloba. Désolé, baba misa ba intervenir parce que bino boye ba relation te. Même mission intervenir wana un moment bo l'expert na site ba ofingai. Bazo benga muchopi. Bazo benga boye. Il en a ba respect à toi maestro pour le conseil. Vous allez rendre un bon papa, tu as un grand cœur. C'est comme ça. Lelo oyo, la personnalité, moi na wana bino. Il y a un moment ba finga mon na site ka page na site wana.
mona Cynthia mona na muke boki pasi ya mona do bongo mona Cynthia non tous ala rabatu lo mokile ningani paso bat ba okisa ba biso tresto ba ni ya ba loso mafuta mbile ba oil Mike sona ko saba na ko nanda ko na $60 riche c'est beau mais bo sana no so na bo luka bat mo pour la vie aujourd'hui tu vois ba sala rali ko panando to so ke mtarolia akolia yo moi ce qu'on est bali ya bino bo panzani nzambo alikolo bo tanko nzambe bo bengo lobi komba edingwe ndo le kana site na bino wana nzamba mystique nzamba roulage atika la msusu voiture le kama tanga mona ke voiture neze ba criminel akanginzela ale bozela boza mpanzi nzamba kanginzela na ngambo na bino afungoli siko koto ba vérité bi maman ba vérité robi manga na sime mamna loba ozo merci à toi derrière la caméra et de mon patasi respect à toi merci à Oulé Mouché le véritable coach Jojo Ngondaimen. Merci aussi à Désolé, mon agence privée. Ma mère m'a dit tous pépé la mbeto je te sali. Ngalo ba na fete ba na moto pe là. Mike le là le mamu belé, mais surtout mamu belé de bolinga na biso ba auto tia maloba. Mais bo trahi biso, vendu fils de l'homme à cause de l'argent. Mta loba ngoza Jésus-Christ alobana Jida. Pourquoi vendu fils de l'homme à cause de l'argent? Bo teka biso pona mbongo. Boteka batu nyonso bozaka na à cause de l'argent le bobimisi ma yamis botembo misa ba voice oh non bo assumer yango merci beaucoup on se retrouve prochainement bye bye abonnez-vous massivement à Wandé Source qui tape dans le terrain à récolter vos informations et à vrai s'il vous plaît donc Total Africa Info Africa Bimaka Bana King Bana Dar es Salaam Bana Poto Bana Mokil Mobimba CTF Moko Afrique Info avec Franck Stemai Yandankala Twende X-Bass Marandura Franck Stemai